Saratola TV. Oui. Monde entier mobimba. Et ça a des artistes musiciens au Basali tant ya moulaï à carrière à succès. Fali pour pendant Michael Jackson. Saratola TV. Donc exactement mambo tozo inventé les Kofi mais ça mambo ya dans la toile. Comment na Kofi kotindika Cindy ya bina. Ya liboso na ometuna. Cindy akoma Cindy olomi de tote. Na sala na analyse moko na lubaka. Kofi na respecté Cindy te. Kofi na no assuma relation na ena Cindy officiellement te. Kofi a profité na Cindy. La perdante aux alara Cindy. Saratola TV. Kofi en dehors aux ala violent un peu manipulateur. Parce que eloko wana loba na boso na politique nga mwasi na vaye na ndako oye na peso eloko olia a waya kopa ngo si na nka kopa ngo fesila nango te faut assumer nga oso assumer nga te pourquoi Très bien. Kofi na no assumer Cindy te Bien. yango na omituna Cindy rôle na ye azalaka mwana musala ya musique et puis mwana musala sexuel to akoma penza mwasi ya Kofi. Saratola TV. Nga alandaki eti alandaki pa migenyema balakisi photo ya Didi Stone abenge na kombo na Nike mba moko migebisi oyebi ye abimi aboyebi ndeni abi amona Kofi Olomide mayebi Kofi te momo ayebi ka amona Kofi Olomide. Saratola TV. Mais Jibe a raté l'éducation à moi, non? Pardon? Jibe Mpiana a raté l'éducation à junior. Comment ça? À l'éducation. Au moins, Tokoyi ko tolérera anti-valeur. Très bien, très bien. Ngana qui contre un débat Kofi nga Kofi. Parce que nga mon finga Kofi ndengwana te. Saratola TV. Na ebite so poso sa musique yo po ngoko ta mulongo abe. Parce que le lopé. Mais sans okota na mulongo abe okoti mabe okoti salité fako ba no manquer na ba inosbi ba ta génération na yo. Très bien. Fako manquer ba gaz mawete, o manquer gaz mawete, o manquer inosbi tam so luka visibilité ba rebo. Ba camarade no bangwana. Kofi a camarade nete. Kofi a camarade nete Kofi abundi bitumba ya succès na papa na Jibe mais ti lelo Kofi aleki Jibe na succès comme journaliste. Non non, ma question à ça musicien. Bah imagine na plateau C'est quoi asa musicien est-ce que ça censé ya obtenir ba pourquoi ndengwana or na carrière à Jibe faire à contribuer. La carrière il a faire et Jibe a contribué. Te faire pas contribuer papa. Yo tu ko za leader ne yo e ba te ba die gonde ba dana ba contribuer na carrière héritier. Bana mokili mobimba yo moto lukaka place ya kopema pozwa répondre kitoko tala place ya kopema yango yo chez Vicky Lodge appartement awa okoyaka kana bilamba na yo ndenge ka kozalaka nyonso okokuta ngo awa bazali na ba appartement o ezali na 3 chambres salon cuisine douche ya kitoko pe bazali na ba appartement mususu ya 2 chambres salon cuisine service kuba awa soko koti chez Vicky Lodge appartement okokuta ba mbetu ya kitoko nyekese tala kaka ndenge ezali na ba design na ya defwa te ebongo kote ya ba salon VIP e biso pe sala manger ba split ya mobimba c'est-à-dire que a penza ovandi lokola na pôle nord po malili ya kosakana te kote ya mai lala pongi ya ba bébé po mai awa ekendaka te ebongo kote ya courant zala penza na pongi bazali na mobange na groupe électrogène oyo soki kaka courant kei pan courant ye boum mbala moko groupe peli oza mobimba okosentir yango kutu te okanisi suki bongo ta awa
awa chez Vicky Lodge appartement bazali pe lisusu na boîte de nuit ya kitoko. Adresse Zomi na avenue Lifuta numéro 4 quartier Lagos arrêt mosquée référence plaza na commune Yantili. Tope okoki benga bango na ba numéro ya téléphone oyo awa chez Vicky Lodge appartement nyonso ezali ya bio. Mbote na biso ezali ngawa bino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindelaka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Scène Wave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Confort et proximité du service. Véhicule neuf. Tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assume, qui assume. 16 janvier 2001, 16 janvier 2024, jour pour jour, ça fait au moins 23 ans depuis que le soldat du peuple, Laurent Désiré Kabila, les soldats du peuple pour l'amour du Congo, je ne me tairai point. Laurent Désiré Kabila, le 3e président de la République démocratique du Congo, Atikabiso, un certain 16 janvier 2001, Nabayini Oyo ya Congo, bato balinga Congo te, nde basa arrangea, basala ba arrangement na bango pour na continuer toujours na faire souffrir Congo. Nde baya babomela biso les soldats du peuple, babomela biso le patriote conscient Laurent Désiré Kabila. Les lois passant dans les kawana, liboso ya palais de marbre. Na moni comment palais de marbre zali mal soigné, comment ils allaient très mal soigné. On n'a même pas pensé à ce que les lots rendaka hommage na Laurent Désiré Kabila. Les lots de bana bakindaka kutala kiti oyo ya fanda. Stylo oyo azala ko komela manda ko komela jour wana pona intérêt ya peuple congolais et malheureusement Bachili abomaka Laurent Désiré Kabila. Paix à son âme, le 3e président de la République démocratique du Congo. Et puis félicitations Nangonga Muke Oye Asala. Ça prouve que même pas aujourd'hui, même pas demain, mais nous aurons un président de la République Ouerozala. Vraiment, na besoin pe na posa ya Congolais. Na bolingo ya Congo très surtout, na bolingo ya population congolaise. Nous allons parler de la musique. Mesdames et messieurs, abonnés de Tout Info, abonnés de Saratola TV, je vous dis bonjour, bonsoir, bonne fête fêter 23e anniversaire. Yaliwa, ya Soda du peuple, Laurent Désiré et Kabila. Je vous dis bonjour, bonsoir, ça dépend. Yangonga Bota la biso partout à travers le monde. Nous allons parler de la musique parce que déjà, sortie médiatique, il y a ex, bon, je ne sais pas s'il est toujours ex, bien, il demeure toujours mécène. Lui, c'est Laurent Sokoko, ex-mécène. Monsieur Laurent Sokoko, qui est le proche de Koffi Olomide, qui a fait une sortie médiatique. Il a qualifié Jibem Piana et son fils Junior Mpiana comme de Batuyamitu et Salakate. On a posé une question concernant moi, Jibem Piana Ozali, Junior Mpiana, Alobi, papa, au Mouté Salakate.
il faut botara mwana oyo mutu et ça la raté. C'est-à-dire quoi? Mutu ya Jibem Piana, na mutu ya Junior Piana. Selon Laura Sokoko et ça l'a raté. Il y a aussi Trésor Congolo qui était le proche, le directeur marketing, il y a Orchestre Jet Set, il y a Ferigola qui a fait aussi une sortie médiatique. Excusez-moi pour n'agrouper sa précision. Les journalistes ont posé la question pour savoir, il a travaillé avec Fally Ipupa, il a travaillé avec Ferigola, aujourd'hui il s'occupe de sa politique. Est-ce qu'à Koki qu'on peut sa biso différence ou est-ce qu'on sala différence est-ce qu'on kabola Ferigola na Fally Ipupa? Trésor Congolo a dit différence entre ces deux artistes, c'est que Ferigola Zalara surnaye et pendant qu'Azalara surnaye à qui pagamarambo à travail, il a négligé à travail, il s'occupe pas de travailler. Tandis que Fally Ipupa a travaillé trop dur, a multiplié à effort pour nous travailler, puis travail yango ezali ko futaye. Et aujourd'hui en termes de succès, ce qui pour nous là, bah comment on a que non Fally Ipupa a un succès que les cafés Ferigola. Mesdames et messieurs, nous avons relié ma parole au Trésor Congolo à sa sortie médiatique, source d'information, et ça la voix du peuple et à mon confrère Vincent Tuluise. Le roi de la forêt est ensemble, avec beaucoup de larmes aux yeux, où est lobby babetier 12. Où est un parti politique qui a fait Nabiso Bahati Lukwebo, où est lobby na Boulungu va voter toutes les mamans, tous les papas ainsi que les jeunes. Na Boulungu va voter où est ensemble, mais où est ensemble na bimité. Et Zali na arrangement moko et salaki que non ba longola we rabacha mutu mususu parce que we razwa ki naye selon we ensemble alobi azwa ki naye mais selon arrangement politique ne ba salaki ba longoli we ba remplacer combo ya we ensemble n'est pas ya moto mususu affaire Cindy Leker et Koffi Olomide nazali komona partout na ba page ya ba polémique tout nazali komona comment bazali ko reprocher Koffi Olomide que non jusqu'à quand la personne de Koffi Olomide peut-être arrêtera de s'attaquer aux femmes, je ne sais pas. On est allé nazali kolobaka makabona ko monaka. Balobi Koffi Olomide a tiniki Cindy Leker liboso po bina. Cindy Leker apparemment là qui a besoin de kobina te si Koffi Olomide a botolier micro, likolo ya podium, ba nyonso bazali komona et puis vidéo commis viral partout na ba page ya ba polémique partout. Et puis nous allons parler aussi, il y a sortie médiatique, il y a Junior Mpiana qui est le fils de Papa Chéri, Jibem Piana. Encore une fois, je vous aime beaucoup. Continuez à vous abonner sur vos chaînes d'actualité, tout info télévision, ainsi que Saratola TV, parce que c'est elle notre analyste d'aujourd'hui. Avec elle, les Tobeta Penza Masolo, Yamakamunyo Songana Pesibino Lelo. Alors, Saratola, bonjour. Bonjour Papa Dona, bonjour Nabat Ndegonyo Sobaolanda Biso partout. Et Nzambe na lola batela bango place bazali. Le na ti net té. On a ti le net té, voilà, on a ti le net té. C'est na konya ta vie claire té. Je t'ai senti un peu hein, parce que yo allons entrer des jeunes à eux un peu. Eh je suis. Aronia tata le net té. Ah, je suis. Na chatara iban té. Ata noir, ya noir té. Vie claire. Vie claire té. Ah. Vie claire. Ah, ok. Vie claire. Vie claire, OP, ezana moi ba matière. Nacha o to wa pembe pinda. Pembe. Ah, au bang ba problème. Ah, Papa Dona. Oui, pembe. Ça c'est la jalousie hein. Ça c'est la jalousie mal placée. Au battre la voilà, pembe vous bien. Ah. Et mon banzela. Ah, moi mystique, mais Bokangi matière. Moi tout d'abord, tu regardes parce que c'est clair. Voilà, Saratola. Le 16 janvier 2001, 16 janvier 2024, jour pour jour, Mukoloto Perda, le troisième président de la République démocratique du Congo, étant que congolaise, patriote, et étant que Mopandi Sango. Mon analyse Moukié pour la data lilo. Eh, ngapna ngana politique t'es pas. Au côté hein. En tout cas que son âme repose en paix kaka. C'est tout. Nsuki wana. Mboka mobimba ba na respect opinion ba tuti. Ba kuluka ngana ba ane. Pardon madame na attaquer ka pépé. To mesana ba pépé.
to mesana biso na ba mission na biso ndo mona biso to mesana na ba mission na ba comédien pour lelo mission kangsanga lobi kuna mission on a to koma ne ba pire ezala nango est-ce qu'on a politique ya liwa na poison ba jo biso sara na biso na musique bango ba sala so yena na politique soit to kufikaka soit poison sko ya vina ngana kaka ero anerete le melela ngala njela ba lukaka nga yaya que ton âme repose un peu papa désiré voilà Saratola mais balobi que non ata soki osokipaka na politique te yeba ke politique e s'occuper na yo ya s'occuper na nga kaka mais ngane naza na problème na été alors on ouvre notre chapitre Saratola bochaki batu pandi likolo on a vu le warrior de part et d'autre par-ci par-là Fally Ipupa mais bon ça c'est une émission ma belle Paul Fabo tukana ta net Sarah les loups ça fait rien c'est pas gentil. C'est bien. Ya on a auto lo babo, on a ba respect, ba choix, on a ba opinion, ba tout donc. Choix ya mutu. Vraiment. Ba privé nga choix quoi. Les affaires. En tout cas, na éviter quoi. Donc. Ba Gaulois, bazalaki très mal à l'aise. Oh Fally akobeta na ouverture ya CAN 2024. Ba on a battu la date. Sikoyo. Tolobani, Fally a eu 12 na CAN, a eu 24. Fally n'a pas presté na ouverture. Il y a CAN 2024. Saratola. Pas ta. Pas tes scènes. Pas ta dernière. Oui. Boti va warrior bandolo balobana ba quitter que Fally qui pata. Il faut pas tête. Fally a l'aura ba mission tout temps. Et puis wana zaka na bika pata. Mais ce qui est vrai, bateau, bateau n'a pas Fally sur la bête na kante. Fally a eu bête à barrer, na ba date na bango ezaka. Tout ça là. Non, réponse aux zones siko. Très bien. Mais bateau bazu courage au tout na Fally ko bête na kan. Kan koute na ngo concert, mais Fally a eu bête ba grand concert na Emisato. Sans compter Afrique. Sikoyo bino ba Gaulois. Date affaire egola eza quand. OK. Soy bozui courage ya robano lande la Fally faka beta CAN ouverture à CAN. Soy pona Fally eza na intérêt na été parce que Fally tambola a comment tambola na trois managers. OK. Tous ces trois managers wana faut pas d'accord que Fally a presté. Na ba concert nyonso Fally uto beta amuti fara pema 1 ya liboso Fally faka zo repos. Soki nzoto nezaki bien ta yo bete la biso te ke o ngai na iko se sentir na ke en forme te o lo bana biso te pas d'excuse o lo bana biso te elo esala ba bongo ba benga ngo lo koso ya matalana parce que so ezaki misie mususu nga beta kaka mais Fally aza subongo te Fally ata o bo pesi place moko bo ozana lo ku muso mbongo na e ko kita obeta te o bo pesi place moko lo ku muso i santé na e docteur na ya comment otambo na e bisi ko ko prester ta obeta te Fally était wana azaki wana oui azalaki na stade afai na e so to bito kene sur le plan ba oloba ke Fally soki 12 ba boya beta ba artiste nyonso ya Afrique mutaleki Fally siko na succès na augmenta ate artiste nyonso ya Afrique nyonso sans exception ono tena ba Davido ba tutu na ba Burna Boy papa so na bina keno plus loin Afrique mobimba ça va ba Mambolo non kendete Afrique mobimba oui monde entier mobimba ezaka na des artistes musiciens au basali tant ya moulayi ya carrière à succès Fally Ipupa na Michael Jackson donc obimselanga musicien monta sali 18 ans de carrière de succès azate succès en succès azate so ke kutu côté ba Davido wana bango basala puisque ya bakenda api basala succès mo ya ba 4 ans kana yebiso bazembele basala omoni ba musicien presque mingi basala ba succès ya bandambo apeminan akwe ya luki suswa aye akwe ya luki suswa aye sko Fally azabo de mona Michael Jackson lelo na Afrique combien et un contrat mon côté koki koya sans qu'il va solliciter Fally Fally utolongola 3 arènes au Davido a betité
Mais il peut aussi le faire. Il peut. Au conjugué, on attend. Ma future. À bétité, il peut. À coquille kobeta. Mais non, à bétité. Mouto a longoli 3 arrêts dans salango plein. Fali. Donc, ceux qui sont dans la COP, moi, en Afrique, autant non fali. Les gars là qui a joué les 3 arènes récemment, il s'appelle comment encore? Très bien, ça. Si vous sortez au que dans anglais, il faut pas pour un musicien ou il faut bêta. Mais le show est clair, bêta ça fallait. Quand on fallait ça qui na Audmat à l'époque, à bêta ouverture à Cannes. Bon lelo. Mais qu'est-ce qui fait que Fali à bêta qui jour avant jour d'ouverture à Cannes, à bêta qui oui quand on a mama Cannes, à bêta qui mesala qui privé, il y a qui soirée privée. Mais mais ça na comment on a fallu na ba événement na qui non na carte stade. À bêta qui na yé oui. Mais c'est quand ils santé dérangé, à forcer. Ah, yo beti na soirée. Papa, au beti na soirée. Lobby na ngwa koki obetate. C'est normal. Bon, so santé ne dérange qui. Oh, betara, fallait beti combien de concerts à l'indisi. Oh, mission monta saliang. Et ça nous te fait paiement. Na ko sa no émission siko. Na poko ba émission que Sarah nenga za na kota hôpital. Oui, ça ils ont tout la santé étant là. Na holo ba kute mais yo yebi. Ouais. To lali bien to solo li ma tout la muki na tongo ko maramu. Na tongo to solo li bien. Comme pe makamu susu pe na minute muke kaka. Donc, ceux qui fallait se sentir incapable à represter. À represter quand tu pour Congolais, qui n'a presté quitter, on va faire son podium, le roi papa Wemba. Non. Ceux qui sentaient ça bien tarbé, tate. Alors, si on gagne, ceux qui attaquent Fali Babetier 12, tout un concept, tu vois, faire Monique faire, ça nul. Sauf Fali Babetier, pourquoi pas besoin de faire? Monique na Congo ya ka Fali. Bon, Fali a bétité. OK. Tolo ba ke Fali a bétité ba bétier 12. Bon bela ba ministère congolais ba zu bango te poani. Kofi, JB, Wera, Ferré, héritier bango tuwana. Bo banane. Te ba mpe ba boya ki na bango. Te ba elote. Ah, ça arrive. Bref, il y a on va pas dire ça. On va pas dire ça. On est tout, c'est il y a un peu comment on se méfier dans mon pays. Ah, on a confiance. Alors, Nalandi Virginie. Le soir, Nalandi Batumoro Baoloba. Babengana nga. Na demer. Na majabu. Mais si babengana nga na demer na majabu. Si ko bino bazo bino te pona ni. Po ba journaliste pe bazakuna te. Lokanga na demer babengana biso ko bino bazo bino te pona. Monique ba be logote. Très bien. Au moment où bateau bayaka na ba message ba phrase moko ya bandenge wana ke fallait abetité bon fallait abetité pour ni faire abetité ba zu faire. Voilà sur cette question Virginie Manganga na auto na nika na tongo wa sali vidéo à lobby bo monde ba zu fi wana parce que ba yemba ki na faire ba moni que fi wana yemba na faire ayemba bien na faire tellement faire la grand chanteur d'Afrique ayemba na faire yango ba sélectionner ki fi wana parce que ayemba na faire vidéo ça na compte na fini. Film a presté na ouverture ya Cannes. A ça la peut featuring na fait rigola. José. Voilà, José. Babi José c'est nini? Ba sélectionner parce que ça la featuring na fait rigola. Bon oye mon frère bazui etendeni. Te bazui comme toi ça net. Te pour faire un niveau assez. To marché ba moteur, soki muto a ça la featuring na faire bazui bon oye mon frère bazui etendeni. Pour ani bazui daju. Si fala lo baike non suki yete papa nani maman la bazui daju daju asaka honneur à France asaka honneur à Congo te ba daju ba artiste congolais en ba saka musique urbaine oui dans des bazora ba daju na ba gims bazora bango lo ba congolais te bazora bango na cadre musique francophone na Congo bazui nani écoute soni papa écoute soni so ezake bazui daju muta na France bazui nani José muto na Côte d'Ivoire na Congo ata mutu moko a représenter biso te papa c'est la honte ngana oyora soni na place ba goloa ko yotu na ki fallait abetite te fallait comme ma mikumba ba musicien nyonso te donc so fallait abetite mutu musu pe beta. Ah oui, c'est bien. Et bon, si on fallait abetite, mais mutu musu pe beta. Qui me semble sous sa beta qui na kan concurrence ngès. Donc on se mona moko fallait ngata raisonner tika musique, a tika ngonde ni po
remplaçant kuto mona na to mona ta solo akoza remplaçant ya fali azati neti boy badati bato bakokotia badati te musique ezobeta mate Chadat. Congo ekoma loka matanga musique ya rasute na polo chadat yango pe bato ba chroniqueur ofala mema ipoto bo chape date à retour ti na bango bacha badati na bango chadat eziba momba ya usoboki ngunda obaki na obaki kote nini Vadi te bev nani bomola benga ke dev oche chadat à retour ocha pe date à retour ocha ba date à retour problème nini hein donc tu comprends le que ndinga fala lobaki que na ba événement quoi ba kan bon soki ba bengi été botangela ekombo ba ko benga nani alobaka yango to moni lelo ba bengi été ba bengi mutu sute preuve ngwana donc tu raison fallait na raison aloba bon na Congo que fallait mais bon azate kanenga tuna biso question yango na biso ngaso ba golwa na oyoka sodi ko ya koseka po nde ba bengi falite fallait ezata ba bengi fere ningezala honneur siko fali loka ba bengi été donc ata musicien moka malonga na Congo azate o bako benga nde ora fali donc lelo so fali ba bengi a représenter Congo quelque part fali nzoto ne beli Congo oza représenter te kayango makamuto vivre Congo ezaki représenter te c'est que yebi fali ngazo diaboliser ba place ngo ba benga ba tout ba benga te kasomoni likamba ya main noire siko yebisanga ye moko fali ndenge abeti te babi abeti 12 yango na lobi nani main noire fali te ye mo so mi beti main noire qu'est-ce qu'on met omone loko so ezaki fere babengisaki après abeti te angaki akize fali main noire po ni fali akiza bato main noire ta trouvé normal pourquoi ba musicien bolingi ko plaire Jacques ko lela beaucoup ma obeta musique mo ya batu bayokela bino mawa mais ero bagolwa banga basala ba émission oyebi ke banga ba nofinga na bato ba organiser to yebi bango nde bazalaka ba ofinga batu nyonso bafingi eto bafingi batu nyonso pe o ba prestaki mais ba warrior ba vai na bango calme ba warrior ba vai na bango calme mais so ezaki faire nde ba beta kesuki 12 papa tonga to voilà donnez-moi cette photo ce qui vidéo ça libo tu la vidéo ya Koffi Olomide na Sinju le cœur likolo ya podium Cindy azobo ya kobina Koffi Olomide azobo to la micro Koffi atindiki c'est o esenga linete longwa pacho abina Cindy abinité Koffi aboto le micro sarato la pacho linete fait longwa vous avez quelle analyse pour Nagota là ngana moi on dit juste bazo ko accuser juste ka Koffi ya nango fait mon normal moi je le bon na éviter mais ngana tout va normal mais ndenge comme polémique na réseaux sociaux je me pose la question puis tu as des journalistes au ça là analyse ni to va normal ninga tindiki Cindy ah merde ouais bi Koffi combien de fois bazo accusé d'un homme violent Soto zongi na danseuse à Tanzanie. Papa tika téléphone filmé. Soto zongi na danseuse à Tanzanie. Oh Koffi a chodina chongeri. Sans même abanga to na terre à battre. Voilà. Et andenga Koffi a humilié basi hein. A respecter basi te. Sora ki na kanda danseuse wana. Après wana banga ba ke place ba vanta bango. Akore pe ko gérer. Mais Koffi a sala yango na aéroport international ya mboka ya batu sans kutu kobanga kembila balwa ya mboka oyo elobi faut respecter moi si asala ki akoka ko sala so etolongwe wana tozongi na texte ya Didi Stone totanga ngonga nayo ya Didi aloba ma mère a souffert pendant longtemps ce qui na bina banobeta ba histoire et aussi la té aye baka souvenir moko papa nae abeta maman na bango ali ya tia déclassé ezo Koffi c'est un homme violent te lo bango na lingala te violent batu bakanisa ko violer te non violent oui violent eza brutalité il est violent en fait même na ba langage nae aza violent à respecter à basité donc ezate mambo tozo inventer les Koffi mais eza mambo ya de na toile comment na Koffi kotindika Cindy abina ya liboso na omituna
Cindy akoma Cindy Olomide toté. Na sala na analyse moko na lubaka Kofi na respecté Cindy te. Kofi na assuma relation na Cindy officiellement te. Kofi a profité na Cindy. La perdante aux alara Cindy. Comment? Mobali sera lingi mwasi. Reba bomba te na innocent ba bomba asuste kala ba bomba ka mais le to comprendre ba commanda et puis innocent sima ngo même na ba émission partout et une émission monte Kofi andima ke Cindy a mwasi ni non na bosola benga Kofi a benga Cindy Olomide te kondima tang batuni ko benga Cindy Olomide lebelo te na ko mi benga pe oh ebele ba mi pesa ba kombo awati ba janvier wata ça mona wata te na pe exemple toke sous janvier le là comment janvier ba fana et ça mona nana ketchup nga pe na koko mananga sarai pupa est-ce que na moi ça fali to na moi na fali eza kombo ko lata ningo lingi akolati sango logo la fan akolati sango logo la directeur artistique de ba rôle na OK mais tant bo solo tunara Kofi est-ce que Cindy abala aloba nini Cindy ana mobile na ye Naebi mobile nae. Pourquoi pas assumer que oui, c'est moi. C'est ma femme. Voilà. Et alors on papa dit wale ki émission ba otu nae Sarah to lazara moi sina aloba ke o azara na mobile ni obi ke c'est photo kabonara jour ango. OK. Donc était que moi si et là on a déranger et photo kabonara jour ango. OK. En tout cas, il faut to kabonara jour. Apparemment Kofi en dehors azala violent azape manipulateur. Parce que eloko wana loba na boso na politique nga mwasi na vaye na ndako bo oye na peso eloko olia a waya kopa ngo si na nka kopa ngo fosila nango te faut assumer nga oso assumer nga te pourquoi trop bien Kofi na no assuma Cindy te bien yango na omituna Cindy rôle na ye azalaka mwana musala ya musique et puis mwana musala sexuel to akoma penza mwasi ya Kofi. Je ne pense pas. Moni moto a moi si na yo au PC ba respect naza s'expliquer. Na orchestre belé toleka au mona ba période wana so leader akoma bimana danseuse au mona danseuse wana komi na ba monopole comme privilégié. Voilà. Kobana na mettre à porte tout au respecté. Donc même na kobina na ye komi ba o respecté ya komi Laurent Nzambe donc leader au matane podium tongangela zate tout monde ba chanter zebele bazarana ba musique oso mona hérité tindika Jack Love bina oh était manager Jack Love oh papa na tuni oso mona hérité tindika Jack Love bina ata ba bimate asa tindika e a tindikete. Si on a monté au commissaire de mwasi na yo, est-ce que ko humilier devant ba caméra na mboka ba pa devant bato. A otindika na nous Cindy akene ko bina pona nini. Mais est-ce que Kofi faut même libala tina podium. Yoka libala tina podium te. Cindy ba otindika ya bina sur base de quoi Cindy a dansé te. Ayara quartier la thème oyembi. Non, mais ce n'est que normal. Ce n'est que normal au Yemba. Il faut pas biner parce que les gens qui sont à Yemba, comment qui à danse. Papa Dona. Et comment à danse te? Ba danseuse ba na sima ba bina Cindy a Yemba. Cindy Moussa na un orchestre à quartier latin à Yemba. Toyebi Cindy na danse te. Ba danseuse ba na sima. Nde to mona leader pour ça ba danseuse moko ba bina. Siko yebsanga yi pe sebente. Ba ko Yemba. Ba ko Yemba ba danseuse ba bina ka ninge zalanga. Ce qui paie à qui n'a pas ça, Cindy Abina. Oui. Bah, on a ma toite. Ah, non. Qu'on fait ça leader. Papa. Est-ce que Cindy permission. Papa. On a vu na yeso lingobina ou pas. Papa. Et on a ba façon belé au ko faire encore ça la pas ça Cindy ale kaliboso Abina. Parce que Cindy même est longine. Non, mais na podium, Cindy est comme tout autre musicien. Cindy est comme tout autre musicien. Yaliboso, azana maman présidente, yami balé ba grade wana tout comme tout autre musicien. Yaliboso maman présidente, yami bala directeur artistique. Maman présidente nanda.
Maman présidente Nandaku Mazana grade. Podium T. Na podium aza directeur a mérité respect. Respect mais a mérité respect. C'est pas la première fois que mon a Cindy Abina na concert. Te Cindy Abina ka. Kobina ya volontairement na kobina ya ba otindika yo le roi mwana muke obina respect zate. Kofi faka tindika danseuse na emo Abina ndengo. J'espère que non vidéo pena bo besoin de débat tout mon na ndenge sena ngo. Te batu nyonso ba mona ezali kamba kote la Kofi te wana parce que ça le au moins ezala te. Ezate que yo azali na besoin Cindy so azali na besoin Cindy Abina. Oui, akoka pe o signaler ba signe sala mana ba podium wana Bina. Oh eza ba acte ya ba homme violent. Et quand la réaction à Cindy, on dirait à Beta Mara. Cindy benon dirait à Beta Mara, ouais. Atali ya kobanga ya kobude ndenge Kofi azwaki ye micro zela yango pe Cindy aboyaki na ye kobina aleki liboso ayembi azongi sima tanga azongi sima epesi Kofi kanda botoli ye micro na bitango Kofi ndenge Kofi azwaki micro wana ce n'est pas peut-être azwaki ye micro pour faciliter ye abina ou bien abotolaki ye micro parce que Cindy aboyaki kobina po Cindy aboya obina po Cindy abina na micro ezo empêcher mutabina te ba misien tout babina na ba micro héritier bina na micro na maboko azobina azokata luketo et ezo empêcher misien bina te même Fali abina na micro ezo empêcher bina te Fali vous moi est-ce que ya ko ça ba break ayaki obina ba break pour faut ba simbele micro non ezaki seben pété donc Kofi a botolé micro na kanda parce que on a qui si opo bina yo bini to yembi na la kisoke oyemba ta zuye micro et na micro zo botola mutu na podium ba danseuse ba komo seka ata respect ya soki directeur to longola ka mwasi na ndako mata respect ngo ya directeur izate directrice soki ya quartier latin izate parce que bwana kacha ya lora bwana guerre ba botole o munduki posani pour battre na podium pour bayemba so tali bien même Kera à Cindy voix na ezanga qui na réponse ya ba musicien voix Cindy ezate parce que Kofi a botolé micro et puis et mon na ka botolé micro comme na deux micros non mais quand même Cindy fallait kabina kaka tanga on la za la ta sage ya botolé micro aketika ngwata na sima isa na tike micro ba o changer to ba o chapil ma botolé a simbi ngo tous les deux micros ala leki liboso comme oyemba ba tu vas comprendre que ba botolé Cindy micro moi ça la Kera a telemi le roi kizengi na podium donc na kacha guerre bongo basu ba botolé o arme pour sandeni. Mais ça reste que Cindy pas dans moi par na yena makambo en disant que leader a epsio bina yo sa net moi boud moi boko bina c'est pas dans part na ye déjà leader oko epsanga na bina na loyenge te parce que nga era obina te non na ka obina te musique eza ko yemba na ko bina c'est ça te musique ya ka ko yemba na ko bina te musique ezo dépendre na o muto ayebi Cindy nenga zana ya quartier la ta ya ko yemba ayeba ko bina te à se forcer quand même à ko bouger pas ça moi si a comment ko forcer moi ko bina mais elle n'est pas obligée de danser ya ya ma bina te et puis ngana ebara mutu so akomi moi si a mokondi moi si a leader même leader a olingotika moi si na le kaliboso bina te. C'est ça aussi. Alors battre les personnes. Ezaku likangute o akoma mwasi bolala kana ebola mukaka. Je me rappelle Kakol era officialisé Linda. Aboya kabina. Directement boya ki Linda Abina. Alinga ite. Mobali o alingi mwasi na ndo mona ba de konapsa théâtre ba nona so ba danser so azi mobali moko sérieux a officialisé bolingo na bango mona ba peksa bango le liboso musala. Obina souste, moi je vais tout faire pour toi. Et na lingos à l'exposer te, na lingos à sous théâtre te, buena boy. Kofi soka lingara Cindy. Mais à Salela école de la musique. A commissaire à être sous-productrice. A commissaire à être sous encadraka. Mais non, mais va projet à lobby on sait pas. Depuis Cindy a quartier la ta bénéficié na nini na carrière. Parce que Kofi a tout fait, Kofi a fait des enfants. Kofi a bali a sali ba divorce, Kofi a sali a bané a ba succès, Kofi a des albums, Kofi a sali vignonso aza mbongo. Cindy ana mwana te, Cindy a bali te, a na ménopause hein. Cindy sur le plan ya carrière a seno loté. Jusque là aka mwana musala ya quartier la ta moyembi.
rebonda na carrière mobali n'est pas na carrière siko Cindy aka moyembi ya quartier latin yebisanga nini Cindy asali na quartier latin asali 3e na quartier latin 3e mwana nyoso embeli Kofi et na succès te et yebanité et ça l'ampleur te et rapporté et l'autre côté donc na carrière te iki embela Kofi te oui kasiti et ça nte moyema ayima na kata quartier latin na lo ba 3e o ya yemoko et ça le succès te et l'autre côté donc Cindy Cindy tala zo exemple Mbidabel na Taboulé. Merci beaucoup Sarato la wala qui point de vue à Sarato la concernant l'affaire Koffi Olomide na Cindy les bon mon côté m'sou pesa les karma podium les karma pèse donnez-moi une photo, une belle photo de Weranson, le roi de la forêt. Une belle photo. Il y a leader, il y a Wenge Musika Maison Mère Weranson, l'ambassadeur de la paix. Il y a Noël Ngema Weranson. Je veux sa photo. Voilà, il est là. Merci beaucoup. Lui, c'est Weranson, Noël Ngema Makanda Weranson. Président malheureux, la députation nationale, Nabulungu, il a été voté massivement. Malheureusement, comme on a eu Denis Kadima, Aboyi Kotanga Yango Monoko naye, Weranson, avec beaucoup de regrets, à Salaki juste une petite vidéo pour nakola qui sa mécontentement naye, comment arrangement et sali pour nakobo tolaye, victoire naye. Sarato la analyse. Analyse et ateka poésie politique hein. Analyse et ateka poésie politique parce que dans mis tout la question. Vient sonner à répondre à des critères tondeni. C'est aussi la question. Parce que net na bulungu wana ba voter. Via ba voter ba voter papa wana ma belé na eza place oyo fuera na ba fan mingi. Akokai jamais kozanga ba voix. Donc wana comme isko mamba politique. Mais soy moto a remplir na ba critères te pour ni bokata même inventer. Que botiki mutu asali dépenses asali propagande vous voyez que décembre et à décembre à liboso era l'exaction sans album sans générique à se sacrifier de tout son cœur pour que azo ba résultat positif ngana mona ide yake wera ebi musique et simba ngo souster nga boire na tamangunda na politique ouais et ça la le rôle à baloba nini et ça la raison o ya kotikele la musique parce que yena jibe apparemment ba se préparer nengere ya ko atterrir te après musique et on moni batikali ka côté pas boy oh mon il faut dans la vision de na banda boy non suka awa non suka attends non suka awa non chité na ngamba mon les erreurs ba artiste na biso belé na mona ba ngaba na ba ambition te. Artiste congolais pour na bango pratika musique il faut tika ngwa sasili mais apparemment so tiki musique na succès mukolo ozongo zonga na succès na pesa exemple ka ya Rihanna. Très bien. Alors na koyoka discours ya Wera c'est comme si Wera azali ko accuser mutu moi peut-être tanga ko oui azo accuser pena mutu ke ozui place nanga opesi yango soki na nani donc yango na miloba Weranson aza crédible teto azo répondre na ba critères ya ozala député té. OK. Si et seulement si. Mais pourquoi bozo accorder bango ba salara ba deposit? Parce que tu remarqué pe logo moko en tout cas les artistes ba limité. Maman bango limité. Yango na lobi soki bazo répondre ba critères té. Au lieu de baby ça bambongo na bango ba énergie au lieu de passer à autre chose. Pourquoi pas baboya bango ba ça ba dépositer que non en tout cas vous les artistes musiciens les artistes comédiens bozo répondre na ba critères ya bato tozo lingate pona ko accompagner vision un chef de l'état ko travailler na mboka balinga on dit ba musicien ba artiste en fait artiste en général balinga ba on na mokina bangote voilà parce que ba yebi que non ba artiste peut-être ba na ba so ya ba 12 ya ba nini voilà merci beaucoup 12 ya partout 12 ya na parlement on ya cap na linga ma politique voilà mon ami c'est un frère hein tu es banni depuis Kala Trésor Congolo il avait dit que il va plus parler de la musique qui a tiré ma musique. C'est un frère aussi, hein. C'est un frère aussi pour moi. Ouais. Bah début n'est pas fallu, on était avec lui. C'est un frère, c'est vraiment un frère pour moi.
Mais c'est une tête. tendance c'est Kabola Bissou. Voilà, Sabinois. Voilà. Donnez-moi la photo des trésors congolo. Alors, Sarato, là, je pense que tu as suivi Trésor Congolo. Dans l'émission, il y a Vincent Tuluise. On va résumer, excusez-moi, on va résumer juste ma cambo Trésor Congolo, mais qui un peu qu'on parle pas à Ferina et pas à Fali, parce que le plus important c'était ça. Quelle est votre analyse, Sarato, là? Je pense que dans ça, l'analyse pour notre trésor, ça, tout trésor à Azobate, trésor à Maël et Makasi. Très bien. Ça, faute d'autographe, il y a une page à faire. Il y a un montage à mais tu vas finga ba condamné bureau trésor à marketing. Ya ngana tara vana sa moi likam na ngamo boiso na komi on a suka na tindeli pe trésor. OK. Trésor tanga na valider. Ote sara fo awa équipe nda bien te photo modifie bon on bandele la ko komelela yo à 0. A mutamayele o ngana yebi. O ba betela ngate. Nana ba témoignage. Alors Trésor pembe na faire moni bata wenge nyonso balinga bata maele pembe na bangote. Ba balinga bato oyele diamba, oyele whisky, oyele ba mumi. Mumi voilà, manzele. Ba manzele. Manzele. Oyele ba petit amilier. Oyele ba kopa ba mumi en l'art. Bien. Mais muto a mutu. Une tête bien faite. Et simbate. Bien. Ngana eba que pas trésor pas ferré. Oui, parce que sali deuxième fois à ça la aller. Ah bon? Trésor a kendara sous tour à Liboso, a zonga na politique. Après au sala retourner, ba te so bango ba benga kai. A zonga travailler sur ce simbité à ke sous yango qui deuxième fois. Alors Trésor a mtamaele. Na lundi a se défendre que et a bilo e belé et les canards orchestre wana ya zo CP anango susté. Abi o mona batu bozo ba décision moko boy pour na artiste de décision moko exact mabe pour na désavantage artiste mais bazela ngo quand même décision donc so mona ke ba penser na ye na ba penser à bateau bazingi pe mokondi et kende monter mokondi a plus mingi lito ina opesa na bateau wana voilà ayo kete donc monika opezete eza le roi binon 10 personnes pour entourer président na 10 wana 9 bolo balangue moko yo ayo moko moni ko pesete on se retrouver minoritaire alors alobi ndenge mona trésor congolais tikala ko se retrouver te na ba penser na ye na niveau intelligence na ye pembe na faire parce que so bazoka ta temps on pesa trésor page à faire ba pese confiance à gérer ngo ainga ça musala bien alobi azana ba regret il y a ndenge akokai kokomisa faire place à lingaki te pour kokate par rapport à bateau bazar na likolo na ye alors bateau ba likolo na directement tout le monde a Blaise Polo bata wenge ba mystique tout le monde a Blaise Polo bateau a gérapage to kana ni Tracy les a pas loba ke yete mta gérapage ya faire abi faire mon con abi faire mon mta gérapage na ye et Trésor Congolais a regretté même que récemment au total pendant 4 ou 3 jours 5 jours va publier. Si lui il était là, au moins alors je sais pas, Trésor Congolo, pourquoi il est venu dire ça à la télévision? Bon, avec un artiste peut-être boyé, à la télévision comme un amateur à faire. Pour peut-être aider à changer, à comprendre entourage. Donc ma mnias tout trésor à lobby. Azon sabsuka un entourage à faire les amabé. Faire et mal entouré. Il y a un monde à tout le monde à Saraba à poster, à retirer, à poster, à retirer. Ce qui n'est pas professionnel. Au monde à Tracy, ou à filmer faire au monde qui est perfection à si ma faire. Ma filmer ti à saliper publicité type sili. Ba poster pe. Son père malam te mam faire le baizo kanate makele la papa ba poster. Tant faire ça la belle poisson. Bazala wana toté. Tant faire ça la vidéo, il y a la belle poisson. C'est un restaurant. Papa, ngai so na sa vidéo ya publicité. So na celle ka ba je souhaite place wana lobby bien. Très bien. Mais non mituna. C'est ça l'équipe. Non mituna siko. Bongo faire ti ba la belle poisson leka.
bato balaki wapi kasi ba défendre ba poso ya mosi na mobala zalaka sika ndolo bilaka ba poso ya basi pitié pour l'artiste. Trésor Congolo à revenir quand na ba propos on a lo ba rapport na faire un entourage te faire a eu chance autant à ba classe mingité faire n'est pas intégré mais quand même fallait qu'elle l'entourer na bateau ba bien tozonge pas Zakari faire rigola entoure-toi de personnes bien musala au monde yo embrasser à showbiz et sengaka voiter et sengaka koyeboyemba te il faut s'intégrer côté classe entourage fallait à préparer à succès naï à préparer à place au azalelo fallait à côté à langue cours de langue à ça là effort à yoka anglais à l'oba ngwata muke à ça là effort à l'oba français bien devant ba caméra devant ba pays international azana facilité à se défendre et bon finga fallait complexe que quand photo na ba joueur fallait travailler communication naï très bien. Eh bon, c'est qu'il fallait assommer une invitation à tapis rouge. Pour que au monde a un grand star. Ils ont qui vision naï, y a commis les longs. Alors travailler la communication naï. Les lots sont pas monio kangi photo na Ronaldinho. Mais si le bikuna so kuta na okangano photo. Ou akanga de na ba Ronaldinho. Okangano photo. So ba monio une fois na HR. Lobi kuna soki wakenda prison nani to monaka arkeli so lobi kuna arkeli aye akuta ina fali au boya ko embrasser fali te azala diana HR azala diana Rihanna opposé so le ata fali wana et que ba omona récemment trop na ye ko kanga ba photo ko tambo na ye oyebi ke so longwe Congo kembo ka mususu ki atana ti ba Côte d'Ivoire ozana facilité c'est toi qui travaille avec l'artiste Fally aux eu considération wana très bien donc il fallait travailler communication na ye faire na batu na ye ba ofinga e complexé akenda ko telema ba na ba tapis rouge ko luka ba photo akenda ko luka ba relation asomba ka ba invitation akenda ko kanga ba photo na ba joueur complexé dans la lelo. Alors sa réponse donc nyonso oyo trésor azolo balelo on avait dit ça et ça ko revenir à makambo ba réponse à faire ngala lobake faire aka na voix faire aka na voix en dehors à voix asa nul ana voix bien. Mais la musique d'aujourd'hui est à voix qu'atteint. La voix c'est moi ça. Aussi qu'à voix Davido. Davido aïe mbato ebi. Voix ya Davido. Abete loka de abete raba playback nesko côté voix na voix zika na kuiti bilo amakasi. Mais nzembo Davido ka moko et ça raciste c'est monde entier. Alors, si ko voix ya ferré. Akenda nango wapi. Avançons sur la réponse à Trésor Congolo. Les journalistes lui posent cette question. Trésor Congolo travaille en Fally ou travaille en Ferré. Est-ce qu'on peut savoir la différence il y a Fally en Ferré? Réponse à un lobby. Faire travailler à rater à la rassure il y a voix naïe sûr qu'il fait à sir na voix. Fally a travaillé à dur pour un succès naïe. Il y a tout le monde a résultat. Il Fally a un succès qu'on les Ferré. Allo bien. Est-ce que la vérité qu'il a dit. Alobi moko a travaillé pour un objectif. Voilà. Azo travailler pour comme un succès. Pour que c'est la mbongo o azanango lelo. Mais mususu a travaillé à kasir na voix. Alors lelo, ba propos ya lolenge wana ya vis-à-vis à Trésor Congolo ninga lobby, ninga meka pe ko expliquer vérité na ye. Ba golo ba ko recevoir yango ndenge ni. Ma finga ka ezoya. Est-ce qu'on est sûr que Bagolo va vous permettre de faire un Trésor Congolo? Tu vas faire un Trésor Congolo. Tu vas faire un gladiateur. Trésor. Tu vas faire un oui, Papa. Tu vas faire un fingama ba bêtise. Orligola. Si tu vas faire un fingama. Bon, Trésor Azanan. Trésor Abika vérité. Autoloba med fana média. Vérité Zakara et Saka Ferré. Dans la musique d'aujourd'hui, la voix ne suffit pas. Faire trop sur la voix. Voix nous mémé wapi.
Tandis que moninga au travail au sala fort qui n'a pas vision. Bon toutefois, surtout zongi na les passants mon que faire n'avait pas des ambitions. Il y a le bara azalo gara mbongo na vie. Azuesi atongi banda voilà. Et ça qui est ambition. Il fallait ambition na eton batuna na même journaliste qui n'a pas problème kendi. Il fallait le ba je me super bon mon anga boy na BT Award. Voilà. Bilo tout à l'oba arrive na vie akokisi yango. Donc il y a un problème avec ambition. Il y a un problème avec vision. Il y a une ambition même ba vie na biso ba musicien ba na vision te bango ba beta musique ka ya succès ba sa pe mbongo kaka. Na ba chérie. Mais ba e te que musique il faut zo ba courant. Il faut avoir trophée, il faut mettre la grande salle, il faut toucher la communauté internationale. Alors, il a bien dit. Très bien. Son émission, sa sortie médiatique. Très bien. Et réussir. Et réussir. Azara Maël, n'a pas qu'il y a un gouloir parce que bah moi boué quoi. Ok. Il fallait qu'Aza la écarter. Voilà, vous qui nous suivez du côté de Congo-Brazzaville, nous vous souhaitons bon service parce que depuis que vous avez la biso fleuve Congo, vous avez la fleuve Congo malam parce que mbisi wana soki bambisi soki bunge za perte na biso mibale na biso ba congolais à Kinshasa na bino ba Brazzaville ya Brazza soki bambisi ya fleuve bungi ego zala ma belle na biso nyos. Alors comme bino boké na bino pas mon côté. Les Brazzavillois, bon, je peux le dire en français. Le Brazzavillois, continuez toujours à surveiller le fleuve Congo parce qu'on a tous besoin de ces poissons là. Si aujourd'hui ces poissons là perdaient, c'est vraiment une perte pour nous tous. C'est nous qui vont perdre ces poissons là. Donc vous devez surveiller bien le poisson. Est-ce que bah poisson là et c'est perdre et ça va toujours là, continuez toujours à surveiller. Alors Sarato là, nous poursuivons notre émission. Voilà, donnez-moi la photo de Junior Mpiana, le fils de JB Mpiana, papa chéri. Donnez-moi sa photo parce que là nous sommes en train d'analyser. Voilà, réaction Junior Mpiana vis-à-vis de Koffi Olomide. Junior Mpiana qui dit que il ne connaît pas Koffi Olomide, à confondre Koffi Olomide et Félix Oisier. À Ramoni Koffi, à Ramoni deuxième photo à Koffi, il a cru que c'était Félix Oisier, que c'est Koffi Olomide. Est-ce vrai que Junior Mpiana a dit Koffi Olomide? Te Koffi o. Nga alanda qui est. Alanda qui est pas mi genyema. Voilà. Balaki c'est photo à Didi Stone. Abenge na kumbo na Nike. Mba moko migebsi oyebi abi oui aboyebi ndeni abi amona Koffi Olomide mayebi Koffi te momo ayebi ka amona Koffi Olomide aboyebi amona Koffi Olomide busolaka ote to sola te papa na yebisa bloquenga. Mais Jiba raté éducation moi non hein. Pardon? JB Mpiana a raté l'éducation junior. Comment ça? En éducation. Au moins, tu peux tolérer anti-valeur. Très bien, très bien. Ngana qui contre un débat Koffi. Parce que nga mon finga Koffi ndengwana te. Non critiquer. Oui, oui. Comment bana nyonso ba musicien au ba botama? Et na mwana mokota se permettre les canaux télévision à dénigrer papa ya muninga. Très bien. Oh moi na Jiba Sali et un manque à respect par Koffi. Koffi a camarade net. Sauf Jiba na antécédent na Koffi. Est-ce que Didi Stone a ça les cas manqué Jiba respect? Voilà. Est-ce que moi na wera ou à moi si oyonani exaucé à ça les cas manqué Jiba respect? En aucun jour. Moi non en éducation te. Abotami na poto éducation ratée. Jiba ofinga ma batu ba ofinga jibe a ofinga mama kasi parce que modèle à moi na ne wazana éducation te azoko kokanga été a ofinga sa papa na. Mais est-ce que réaction na ezalité parce que jibe na Koffi baso la raté peut-être à quel na mona ba réaction moi bon. Est-ce que t'as lié yaza moi ali boso na Congo akuta ba papa mi bale ba yokana te. Très bien. Ah mona li boso te. Bien. Oso mona mwana fali aleka ko manquer mwana ya Koffi
to mwana ya Ferré to mwana Ferré aleka ko manquer mwana ya Fali en dehors na bango baba misie basara ba musique na bango buzoba bango mo bana kacha muzoba mais basala effort ya ko éduquer bana bango parce que en tout cas basala effort moni ba misie na biso malgré bana via buzoba basala ka buzoba mais basala effort ya ko éduquer tala bana wera ba continuer ko zo ba diplôme hein aux États-Unis fierté tala bana JB tala bana nyonso wana ka mwana JB oyo ya mobali junior na ebite so pozo sa muziki yo po ngokota na mulongo abezo mais so zokota na mulongo abezo koti mabe okoti salite fako bano manquer na ba inosbi bata génération na yo très bien fako manquer ba Gez Mawete o manquer Gez Mawete o manquer inosbi tam so luka visibilité ba rebo ba camarade no bangwana Kofi a camarade nete Kofi a camarade nete Kofi abundi bitumba ya succès na papa na JB mais ti lelo Kofi aleki JB na succès. Ah bon? Ngana li soni a JB to beta na musique. Lelo. JB obeta concert lelo. Azatenga na ebi angote. Elo ba mawapi. Ngana moni ba fiche na ma. Mais Kofi, moni Kofi elo onyo. JB na 2024 obi ka beti pe concert e banite. Mais Kofi elo onyo to so asali to yoka eko ma. Kofi atika la seul artiste au lelo na Congo génération nyonso basila ya sila te vivana azala toujours batanga kombo na ye azawana alors mwana wana junior sera melabilo ya makasi il faut azana respect ba papa batu kwa lo bakapekisa apekisa mwana na ye a bloqué na Instagram soit disant na bandit mais il a qu'ici déjà que Kofi avait raison. Kofi avait raison. Très bien. So atigara sola na mwana peut-être lelo ngoyo manquele biso di listo na média sans réfléchir. Un insensé tout fait. Ya mobali. Comment cause courage à voir dénigrer papa ya batu. Pour sori déjà comme il a niveau manqué Kofi, a manqué Mbamon JB. OK. Alors réaction on comment JB et comment Rigo comme la JB quand là que moi la JB avec la média et dire que non, il connaît pas Kofi Olomide. Te JB da sa raté éducation moi na tia osani. OK. Moi na bon peso kebite so JB pa benga ko finga pe JB. Oyo kata faso lobelité diam beze belé na mutu encore diamba poto ya makasi susu. Diamba whisky donc azo ba même pas ba proposer azo tenir. Donc na télévision azo donc dis mutu mo maye les en place. En tout cas JB raté éducation hein, au raté éducation moi non. Alors il a aussi dit que concurrence il a fallu na faire n'engue faire à se comparer à Fali à mon affaire ridicule qu'il fallait pas faire à se comparer à Fali parce que Fali est tellement costaud et Fera tellement faible. Surtout zongi penasima. Oui, pas les cas papa naït. Nata normal. Oui, avait du succès que les JB. Oui, rabna na nenga ma solo na nenga à l'époque. Te oui raleki. Atati le lo oui raleki. De la jungle aleki JB. Oui, sanga mission mote na orchestre JB o abima za un succès. Mais tangi oba mission JB ya wera. Wera na bana. Wera boti. Wera pamba baba. Azuna bakoko. O baza un succès. Et puis wera a travaillé na ba artiste et tout. Il y a succès. Dans toute génération. La génération nyonso. Donc, même respect, on respecte mon nom. Et bon, on manque faire à camarade. Mais ce qu'on a dit, alors, il y a ça, mon toit collé na poto. Vérité, c'est dans le sang. Parler bête que non, on a eu Kofi Olomide, ou bien faire et na fali boy. Pour lui, il trouve ça que la vérité. À combien journaliste? Non, ma question, à un musicien. C'est quoi, à un musicien, est-ce qu'à censé? Il y a obtenir ba papa ndengwana. Or na carrière à JB faire contribuer. La carrière il a faire JB a contribuer. Te faire pas contribuer eh papa. Yo anti ko za leader ne yo e ba te ba Diego nde bazana ba contribuer na carrière héritier. Pour ça la musique yana ye mo te tant ba sepela na kera BM ba e ba ta vandisa ba kera BM wana nyoso.
elakisi te so moto aza leader ye nde moto apesaka te ntango bato baoyoka miziki baosepela na bacri po bersi abwaki baénergie ya bato ebimi wana motu na moto aye na onde positive na ye batie force na album epesi mais gloire nango na suka leader nde azwaka mwana wana na droit te mwana wana aza na droit te epuis so totali bato oyo baakompagna mpe Ferré bazala en bon terme na bamoment moko JB na héritier na Ferré bato bazalaki na JB wana na wera na papa bango ezoleka te héritier azalaki oyo epa koluka secours epa JB même nani Ferré gola akoluka secours pa JB est-ce que makambo Ferré na fallait etali yo oza mwana musicien yo moko mpe musicien. Est-ce que vous tenir ba propos ndingwana? Très bien. Est-ce que pour ba faire wana ba papa nae. Ba papa leki nae. JB papa nae, Fera papa leki nae, ou fallait à papa leki nae. Ce qui y a zo sa musique, il faut bénéficier na papa na bato la papa leki nae wana nyonso. Nyonso faut bénéficier na maman. Azad Diamber. Voilà, Sarah Tola. Alors, Laurent Sokoko, les proches de Koffi Olomide, à Tikala Kisimate, Yepe a sali réplique. Ndenge Junior Piana Lobby qui a yebi Kofite, il a sali réplique en disant que Soromoni, papa Mouté Salarate, c'est un robot à moi na Mouté Salarate. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux dire? Tel père, tel fils. Est-ce que Mouta JB Salarate? Bon, est-ce que na biso que JB fondima ma fingati? Et bandi? JB pendo fondima. Ba masola ba magoro donyo sezoya. Ko banga noté. Place au Simbi. Gaulois. Donc Junior est au fin ça tata. Papa. Est-ce que c'est pas JB intercession? Non t'es. Non, bah c'est l'intercession. Intercession. Voilà. Tala. Nalandi golo mo abie. Maman Amida Chatir akenda na e. Mais biso to capable de finga na Amida. To fingi na e na bakanda to sangisi na jibe to fingi na bala nyonso. Est-ce que jiba ota la place au moins na tchelokolo? Côté où ta Koffi bata Koffi mo babeta pe kara. Mais siko côté à Gaulois. Ça c'est là. Obi intercession c'est non, c'est l'intercession. Non, c'est l'IJB intercession. Bon, tant intercession, il y a JB Bimise, on a ba makango, no obi, mana bango, eba te ba manchelo, bango na ba live. Donc, nous sommes à cause de Junior Piano. Junior. Pour arrêter l'éducation à moi, arrêter l'éducation à moi. Et alors, quand on a un problème, on a un YouTuber, on a biso, moi, on a une émission à manquer YouTubers manquant. Très bien. Éducation des années. Est-ce que maman est alliée? Moi, j'ai une éducation. Moi, j'ai un piano, ce qui j'ignore. Tu es pas payoté, nanenga mabete jibobote na façon ni. Non, mais pas tu es pas daïda kakati. Soraya. Tu es pas yemba moi. Yé moi là bon, ya ni moi mki. Yeleki. Ayeleki. Tu es pas boté na sima dans les mariages. Il est qui a suki wana yeleki, c'est tout. Tu es banté dans les mariages to. Naka sa mariage oui. Ndé ba botaye. Oui. Bon. Soit azale ki badaïda faut ba sa ke banaye. Alors selon toi. Bon comment koloba jiba za muntu liboma. Ouais. Laurent Sokoko celle qui a droit de réponse. Pour sope jibe pas mutambanga malbouche hein. Oui bien. Jiba malbouche. Tozonga na bemission akala. Soko fingi. Toko finga. Insolence ezawana. Ezara ke koko la paix. Mais après muta malbouche. Donc moi n'a pas à l'accès telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Mais jiba raté éducation à moi na. Moni ko raté éducation à moi na nae. Azozonga na actualité, intercession isa.
Alors, naoka ke intercession kozala na pourquoi je vais me dire pardon ngana ozanga na ngana intercession aleka à s'excuser na ba propos ça tenir pour na il faut s'excuser pour na Kofi il faut s'excuser pour na faire OK baba papa leki na baba camarade il n'a pas ce droit ya koya mettre au point de vue et surtout que bateau yo baba kisa mo Pierre na carrière à tata na ye azana droite faire ayemba na wenge 4x4 te oui bongo siko abakisa moi Pierre baza baleki ya JB donc hier akoki koya osa analyse ya ofere na falite parce que fali pas moi na JB na ba moment le ngwa pas wera pas Kofi jiba epola epé très bien merci et ça on a ba débat mususu so ba yelio pe abo otali en tout cas nakokota na polémique o te bango tu baba papa leki voilà bon ça na bango bien miga o chubombeli na gauche ta en forcer peut te répondre mon émission mon mambo tout mon en émission ils ont surprise te mon mwana wana ye mutayebisi mige tuna nga didisto mambo nyoso to komi awa to préparer yango voilà nyonso to komi awa préparer ezate ke o sara e bakite na ye baki nyonso to komi awa o pesanga ki na bakisi o bakisaki d'abord ye ba ke mission ba préparaka ezalaka te ke o ninga vande na plateau ba sali surprise ba tele photo ya Didi Stone te ayebaki ke ba faut ba senge photo ya Didi Stone ye pa yebaki ba réponse o ya o répondre na photo ya Didi. Le meilleur improvisation se prépare. Voilà. Le français baloba. Donc, à tout le monde, tout le monde a clashé en pleine émission. T'es journaliste, t'es RR. Ya baki ke fo journaliste ça tourner question wana ya bunge la mutu. Nalandi bina filé pe kana mi gagner m'a posé question mon bina filé bonne ko répondre. Habité. Wana on répondait tout les kana question mususu. Ah? A répondre qui n'a été. OK. Il est libre. Non, wana na ko sala commentaire te toleka et puis azala journaliste a obligé ya ko sauter na mususu. Donc Junior Piana azala qui forcé te pour répondre à ma question. Il est conscient de toutes ses réponses. Bon, peut-être tout tenir et regarder eza immaturité peut-être azama immaturité yo lukani na télévision. C'est aussi un problème. Saratola, merci beaucoup. Teme jiba ofingama. Une grande émission. Jiba zofingama papa. Zéro bordure. Na otindelo Na otindelo. Bon, là ce qu'on a eu ka intercession na mona force na ngopo esika ba délivrement salanga quelque. Na mona puissance et intercession. Tala kena ko ba délivrer. Oh, ba délivrer ya kuna. Donc intercession butu na tongo ken pe na délivrer. Ah papa. Tika bagolo baza batute tika intercession JB modèle bako intercession l'intercession na kangaka phrase moko et puis ba ke JB akoli akoka barando à l'époque mais barando lelo ya ba intercession non Junior Piana Aleka a s'excuser Kosholo Mide c'est les grands frères de son papa c'est les grands frères azana ya JB ils doivent papa Kulutu ouais ça papa Kulutu fallait qu'en intelligence s'excuser c'est pas important pona nini JB na wera bazaka na bagera makasi mais basi na bango baza solo la badaida na banani ba exaucer baza solo la point voilà est-ce que tali bango jusqu'à la preuve de contraire tout le monde a maman exaucer lelo sura ngaya pa wera aye pa JB au senga permission te voilà agoya directement ake pa papa bazana ba numéro na ke pa papa Kulutu lelo yo falina Kofi einda avant Kofi abe banana Didi Stone fallait solo na leki na depuis kala parce qu'on a été batu musu ba surtout pour nani comment fallait yeba que kombo ya Didi Stone za la Nike mazaleki de et lekelanga kotala mutu amibengaka intellectuel intelligent fali yo ndenge nino yeba ke Didi Stone comment les ala Nike na bien ngana ebitina comment mama héritier mubimba voilà ndeseni na bokilo semekine c'est mekina yi to bokilo c'est ok na kuna olamba kasi kena okota libala tango yo yebi bakomba bana ngate voilà siko faut ba noto dona yo yebi bakomba nyonso ndenge nini voilà Saratola, nous sommes arrivés à la fin. Une trop belle émission. Je pense que zéro bordure. Alors, ils ont tout le monde benga depuis Congo Brazzaville. À lobby, c'est une maman. Bon, on a évité soit sa maman, soit sa soeur. À lobby pour la maka moi si. Aza moi si oui. À lobby pour la ligne on a Saratola bofinga
bozo finga ferré. Est-ce que bandeko depuis to bandi est-ce qu'on a en géré ferré? N'est-ce pas non? Ngai na finga Sarah et na finga ra ferré té. Sarah pe a finga ferré té. Mais toi analyse ka ko. Wa côté le ferra nan. Voilà. Gâté. Tout ça la analyse. Oté Sarah finga ra ferré c'est que yo po finga ferré. Nabité. Kokolenga identité à Sarah té, kokole Sarah identité na ngai té parce qu'on a 4 émissions to finga ferré té. Donc il faut voir ça la différence entre Kofinga na l'analyse na critiquer. J'adresse directement celle qu'on appelle Tatiana Mohamed depuis Brazzaville. Joie vidéo oyo tindelaye et ça là est bien. Tu vas arriver à la fin de notre émission. Merci beaucoup Papa Dona, merci Batignon Balandi Biso. Congolais ça là est fort. Oui bako kabola mafinga. Ba mafinga eza tout monde ba auto finga Koffi Olomide to sepela na ngote. Très bien. Analyse eza, critique eza. Critique eza nini? Critique eza en tout cas Cindy abimisi banzembo misatu awa ya kitoko te esimbite et localité. Analyse eza Koffi Olomide atindiki Cindy na podium po na nini? Cindy aza mwana mwasi, aza mwasi na ye en dehors de ça aza directeur artistique. Cindy ayembaka te akoka koloba nango autrement que akopousser pe ko botola ye micro wana analyse. Très bien. Yo Koffi libandi, Koffi mutu munene, Koffi boy mafinga nde yango wana. Voilà. Biso finga te to analysaka to critique ko eza logique na musana oh mais bato baye barate botanga titre ko bokene na définition journaliste atanga ba vie bato kaka. Voilà. Asa songi jamais journaliste musala ne yango wana. Papa, jamais journaliste pas na ndako ezopela moto a filmer chaîne internet. Jamais. Journaliste ka soki voisin nga awa ndako nezo zika na kokene ko filmer. Musana biso ngwana. Soki ça brille chez les voisins, boyebite Koffi atindikaki. Maintenant musupe na fête na famille nga cousin nga pas atindikaki. Mais na lobite. Musana biso ngwana on dirait bon. Toi rappelle na ba problème en classe. Ah bon, visa que les parents il faut tous s'intégrer hein. Alors ben quand on a fait était na biso tout cas tous s'intégrer kaka et sunga biso. Moi ba compréhension hein, comme élevé. Voilà, ingénieur Josué, c'est pour ce soir. Dave Kabeya, merci pour la réalisation. Nous sommes arrivés à la fin et maximisez vos abonnements sur vos chaînes d'actualité, toute info ainsi que Sarah Tola TV. Au revoir à la prochaine. Au revoir.